Voilà. Bonsoir, très chers abonnés de Congo Mokili Télévision. C'est le vote. Nondi Premier, le tonton le plus humble de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que Nondi Premier, par apparition la biso et dans la rapamba, toujours préféré pour communiquer dans l'État, pour comme ça, ici, Kapanso, Bandeko, ya Congo démocratique, Bazali, RDC. Côté de surtout population azali pour te ameka bakoka kozwa boyebi to connaissance ndenge balobaka na français par rapport ya communication to ya message oyo tozoyela bango. Alors monsieur c'est dame amoureux de l'émission comme merci na bandeko to bandimela biso to bandimela Congo Mokili Télévision. Vous savez très bien que Congo Mokili totikaka information lekela biso te nazotambola na nzela et na nzela kaka ya Kinshasa, voilà, pour aller quelque part. Mais na kutani na événement moko. Depuis cette histoire de kidnapping et Koya na ndenge ya Congo, je n'ai dit mot par rapport à tout ce qui s'est passé. Même que Koya le biso te doit continuer et biso to lingara makambo to mona kanamis en fait. Alors, ce qui est important, mesdames et messieurs, je vais vous laisser voir une petite vidéo de 7 minutes comme ça. Ce qui est bien, ce qui est adorable dans cette vidéo, vous allez voir comment la population de Kinshasa s'est élevée en fait pour finir dans Makambo et Tali kidnapping, Makambo et Tali kolelisa bandeko na biso, toto kolelisa ma ya biso ba Congolais et pas ya bandeko na biso moko ba Congolais. C'est-à-dire Congolais afungwa mimisu azolobake mais on a so bomanga zaka moninga na nga Congolais mais pourquoi moninga na ngai faut bomanga ndenge wana tonde kuna ngai Congolais faut bomanga ndenge wana soki population ekobatela kinya population bateli kinya te mais ce qui est sûr tomona kindenge nini yango bakonzi ya mboka batelemi makasi mpona koluka kosilisa likambo oyo ya insécurité libanda na kati ya République démocratique du Congo pe na kati ya Kinshasa par rapport ya bandeko na mopepe oyo ezoleka na Kinshasa lelo ekomi mpona komata transport ekomi difficile bandeko bakomi kobanga tomoni bacommunication ezoleka de part et d'autre baartiste musicien bazoloba baartiste comédien bazosala batéâtre na bango to bafilme na bango mpona kocommunike et bahumoriste mpe bazosala mosala na bango biso mpe bajournaliste tokosalaka mpe mosala na biso. Alors ndenge nazotambola mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Mokili Télévision nakutani na événement oyo nazolakisa bino comme quoi il y avait un chauffeur à l'intérieur nandeko mosusu babandaki kotambola na kati ya kete ya jaune oyo nazolakisa bino et à l'intérieur ezalaki na basaki na kati ya kete wana. Deux filles balingaki bamata na kati ya kete wana et ntango bamati mpona transport baye kotala constat eza na basaki moko na kati wana bafille wana batuli bango mais saki wana eza na nini balingi koloba eloko moko te bato wana chauffeur azorépondre te nini to mosusu bazalaki na kati wana mpe bato ya moto baye bapusani pembeni bayoka discussion oyo ezoleka bandeko na biso bachauffeur moto bapusana bayoka ce qui est vraiment la discussion entre client wana alingaki amata na chauffeur et à la fin de compte lokola bandeko bakokaki koloba te bandeko bachauffeur wana nde baye kobenga la police. Événement esalemi na misu na ngai bomoni bandeko nde toye kokuta yango ndenge batondisi et voilà bino moko bomona communication. Mais de toutes les façons nous allons d'abord suivre cette vidéo avec la complicité bien sûr ya bandeko nyonso to basalaki babandeko entouré côté événement esalaki boyoki ndenge bango bomona ndenge bango balobi bomona intervention ya la police oyo bapolisier mosusu bazalaki wana balingaki bakimisa chauffeur wana nde intervention je crois ya bandeko mosusu oyo bazalaki service likolo ya bapolisier bazalaki kosala na nzela bayaki kointervenir mpona kozwa résultat oyo bino moko bokomona na misu. Nondi Premier était là sur place. Un grand merci à GND Construction de leur nom du peuple pour ce peuple tout bandeko tu vas soutenir à biso tolanda yango Anel Kabafosé et la magie de Congo Mokili et nous allons revenir pour en finir avec cette vidéo. Les années I want to
Ezani. Ezani. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Il y a l'insécurité totale. La population s'est élevée. Il y a l'insécurité totale. Mesdames et messieurs, l'insécurité totale. Il y a l'insécurité totale. L'insécurité totale. Où est le chauffeur? L'insécurité totale. Mesdames et messieurs, l'insécurité. Exclusivité sur Congo Mokili Télévision. Ouais, merci beaucoup. La police est en train de faire le travail. C'est le travail maintenant de la police, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous aider. Voilà. Merci. Maintenant, la population. Voilà taxi jaune oyo bakangi bakidnapper yo muto monaki binombo monaki bango liboso binombo monaki bango liboso
c'est très sérieux cette affaire. C'est très important. Ah, d'accord. Basak ezali na nini? D'accord. Poussana na sur interprète. D'accord, bonsoir. Bonsoir. École Rosanine, on peut cette explication. Explication, on peut ça. Allez, Beto. Donc on va faire sa explication madame. Criminel wana bakoyi kokongola coffre moto sali desordre to belle intervention. Denge nini boye ba kesa ba criminel. Bakoyi kokongola coffre to sentir ba mouvement mabe. Bazala ki ba tembele. Kandi ba portier nyonso. Bakoyi kokongola. Ina mbera 2 heures du temps awa. Tina intervention esikoyo. Bakongoli nde ba récupérer bango, bakena bango. Bakoyi pe kokongola awa babi. Bakekongola ka kuna na biro na. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ok. Ok. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mbote Bayi Kongomani, Ezali Oabino Molobeli Enoch Binta, votre journaliste d'investigation. Alors, Namokoloma Lelo Otoko Selabino, investigation nocturne. Place Eye Toko au lac Sabino, comment est-ce que Boutou, il y a ville province de Kinshasa, le Lenge Kanye Zalaka, Boutou, il y a Mboka Nabiso, Capitaine Abiso Kinshasa, Ndenge le Lenge Kanye Bobangi et Komi, le Lenge Kanye Makambo Ekoleka, Bokotala, Makambo tout Tokotamba na Bakomi, Tokotamba na commune ya Gombe, les Lokaka Tokotamba na commune ya Kinshasa, Tokotamba na commune ya Ngaliema. On va travailler Tokota na Bavini à Molili. Poto ça la constat, toye bato c'est l'investigation. Après ba arrestation à ba kidnapper et tout, Makamuni est comme koleka la ville province de Kinshasa. Suivez. Voilà, nous continuons, très chers internautes, Enoch Binta, au reportage. Votre journaliste d'investigation. Donc, vous continuez pour ça, Nabissou. Pour l'Axabino, comment est-ce que ville-province, il y a Kinshasa, Nenge Bongo Boutou Nango est comique. Le Lenge Kani Bakongo Mani Bako Tambo à la Boutou, est-ce que circulation, ils ont toujours. Est-ce que la police est renforcée, sécurité? Les longs de Toko Laxabino, Yango, Awa, na Congo, Moki. Vous êtes en direct, Enoch Binta, votre journaliste d'investigation, Monsala. Vous allez beaucoup continuer toujours. Voilà, vous allez beaucoup continuer. Alors, Awa Tozali, 20h dans la ville province de Kinshasa, pour moi, on a 20h à Kin. Awa Tozala, Willeri, Toko Koba, Toko Tambola, na Baveni, Toko Tambola, na Bakomine, moi, Ebele, Kolaxabino. Ndenge Kani, Congo, Kinshasa, Butuna Yango et commis ça la investigation n'a pas constat par rapport il y a sécurité à Mboka Bisso. Enoch Binta au reportage, voilà à 20h. Bakongo mani bako banga bongo ko tambola na ba taxi. Bakongo mani bako banga ko mata na ba taxi. Très cher internaute, on continue le reportage. Na biso a toko bima pour que tokende boulevard les autres tokokoma kaka le lenge wa Kongomani balobaka Botala ville province ya Kinshasa. Il est 20h dans la ville province de Kinshasa.
Vous êtes en direct sur Congo Mokili. Est-ce que la police est renforcée est-ce que la police aujourd'hui est renforcée sécurité? Est-ce que oh to vota oh bayaka to bapesaka biso to pesaka bango bavwana biso? Est-ce que mosala bango bakosala lolenge sengeli bakongomani bakokufa bakongomani bakobotula bango bamoto bakongomani bakoyiba bango voiture na bango? Est-ce que badéputé bakolobela bakongomani? Oui. Donc on continue, très cher internaute. Dans la 20h, il y a ville province de Kinshasa déjà circulation et comme à moi et comme à moi kokoso ne bakina balobaka moi kokoso banda la banane botambo non la monité na point chaud moko la moni ba policier nazali bongo awa. Donc on continue, très cher internaute. Kinshasa, il y a 1992, Kinshasa, il y a 1984, na Kinshasa, il y a aujourd'hui, Boutou à Kinshasa, il y a 1984, ou soit Boutou à Kinshasa, il y a 1992, na Boutou à Kinshasa, il y a 2023, Kin Nini Oyo, Motayo Tambola calme, Kin Nini Oyo, Motayo Tambola Sambo Bangi. À la 20h dans la ville province de Kinshasa, très cher internaute, circulation. Déjà comme il y a Bokauki. Merci beaucoup à Nel Kaba Fossette de travailler en collaboration avec moi, Sim Cécile également. Merci à ma partenaire Nabisotou. Je vois ça me concours nécessaire à Tokoti Boulevard. Otala Makambo Koleka na Boulevard. Bakongo Mani, Otala Makambo Koleka na Boulevard. Lolenge Kani. Bato Bako Banga, Lolenge Kani. Bato. Banga Kotambola na Boutou Tozali awa na boulevard. Très cher internaute, nous continuons ces reportages très cher internaute. Il y a ville province de Kinshasa tala awa boulevard bakongomani bakobanga komata bataxi bakongomani bazali bongo kobanga tala ndeko amoni taxi azongi mwa sima akobanga awa tozali bongo na boulevard awa toza na boulevard bozomona boulevard papa linga fongola mutuka mamoni taxi jaune alobi te eleka nanu kongola komi ko préféra tambola makolo ki amata na taxi jaune bozomona. Il est 20h, je précise, très cher internaute. Il est 20h dans la ville province de Kinshasa. Tala ba taxi jaune, ba client bazali ya côté ba komi ko banga na banko mata taxi jaune. Ba topé à moto, tala ba taxi jaune tala. Boko tala boko mona ba taxi jaune. Population et komi ko tambo na bobangi. Est-ce que la police fallait peut-être renforcer sécurité? Mais donc on constate que non, banda to bana ko tambo na to mona ta teni moko ya policier te. Donc on dénoncer anti-valeur, donc on dénoncer makambo to ezali bongo ko tambo ya mala moto ya mboka na biso. Espérons avec le nouveau général, un combattant depuis l'or, donc aux la résultat ba maloba lobaki to yeba que mon général a to komi 0h. Pardon, à 22h. À 22h, t'as la 22h à Kinshasa, circulation 22h. Bobangi. Peuple congolais, bakinois, bakomi na banko banga, 22h déjà nzela de komi ko kauka. Ah na boulevard, 22h nzela et bon et komi ko kauka. Botala na 22h. Ah tozali pembeni ya kan lufungula. Botala 22h. 22h. Botala 22h presque même sur le boulevard yango. Botala 22h. Ndenge circulation de quoi moto ba ici de quoi moto ba ici à Telema amoni deux personnes mais abangi na bango abangi ko malta et pas deux personnes. Abangi pardon ko même deux personnes de peur que comme ka mususu. Bata moto ba bisinga ndeko biso tozo to bona biso caméra mais au moins les lots to komi ko banga ko même deux personnes à Boutou mutu moko peut-être ça va. Mutu moko peut-être ça va. Ndeko boy na deux personnes, de quoi moto boy deux personnes. Habiter des personnes T. À l'habiter des personnes T.
Yewana akoleka na nzela aboyi na deux personnes soki moko bomati soki deux personnes en tout cas boluka bata moto bakomi ko banga voir même na banzela ya kati bokomona na reportage oyo tokokota tina ba veni tokotambola touti Gombe komi na Kinshasa tokota Barumbu bokomona Butu ya ville province de Kinshasa. Il est 22h très cher internaute tala taxi bota ya mambo koleka ah ndeko kitina taxi a telemisi moto ayebisi ko tsanga na kati tala makambo koleka bota makambo koleka awa muta moto aboyi abaluki na ye alobi non nakomata na yo te okena la ndenge kati te akei na ye bosomona makambo zoleka awa. Voilà, il est 0h dans la ville province de Kinshasa très cher internaute ah siko tokoti pardon na ba veni ya kati kolakisa bino comment ba veni ya kati na 0h sécurité ya malonga ezalité na Kinshasa toko déplorer makambo oyo kosala biso pasi par rapport ya ba nde tolanda ki procès ya bandeko na biso bakangaki bandeko ba criminel bakangaki. Est-ce que la police on pensait peut-être que la police est qu'on renforcer sécurité, mais là nous voyons autre chose. Et donc Binta reportage, il est 0h dans la ville province de Kinshasa très cher internaute. Malgré la peur, mais nous continuons toujours de vous servir. Et donc Binta, merci à vous. Laissez vos commentaires. Peut-être prochainement, tu reçois la maintenant découverte. Tu reçois la peut-être découverte. Va venir au Botika, va venir au peut-être au Yate, va venir Ekenda Sango. Tu reçois pas intervention à Butuka Kao. Tu reçois moyen tu reçois intervention à Bakongo Mani. Par rapport, il y a Butu, par rapport, il y a insécurité dans la ville province de Kinshasa. Tokomo Nango Awa. Voilà, merci beaucoup très chers internautes, merci de commenter, merci de partager cette magnifique vidéo. Il y a investigation nocturne, très chers internautes. Tozali bon qu'on continue toujours Kosa la bino mosala comme il faut. Merci beaucoup très chers internautes. Là il est 0h, bota la circulation est 0h. Congolais à commune Kobanga 0h dans la ville province de Kinshasa. Moto na nzela zaite na kotambwanga moko awa bandeko bakangi ba porte na bango bakoyoka kaka na musika bakangi ba porte batie ba mabende babakisi lisusu courant. Donc ceux qui moyibi oye et ceux qui meki aussi ba porte olengi okangami technique ba congolais technique ba kinois ba komi nango par rapport ya insécurité ana munde comment na musika na ko pusana pour que nazo ndeko wana interview ce qui a kolinga to pousse la malembe pour que to soit ndeko interview après ça biso mbela par rapport à insécurité na ville province de Kinshasa. Ouais, merci le grand journaliste mbote na yo. Alors to combien ani a monsieur toi 0R. Alors par rapport à l'insécurité pour Salema Mboka Kinshasa ko ça toujours investigation comment est-ce que ba Kongomani bazali ko tambola comment est-ce que mokili yango na butu ndenge ezalaka yo komo ya ndeli mutu osaka musala na o tambola ka butu partout oluka mbongo ba butu ba koma butu kolukela ngo moi ba mbongo na makila ya bato yo koloba. Bon biso ndenge toza boye to ba chauffeur ko tambola na butu to komo banga parce que insécurité na moke komi ya makasi ekomi pende ya makasi penda ba mokonzi ya mboka fa apesa ba discipline na ye bato na ye message penda ke na o basala batika insécurité na moke za makasi parce que jour wana nanu tozoya nanu Kasavu butozu entrée ya triomphal entrée ya stade wana toyokuta bashika tabakangi Rwanda ngo mutaliboma wana sotali balox kitoko santé pembe c'était normal batiki wa bafandisi wana bapanzi biloko na ye bazo panzana ba terrasse babimisa batala peut-être bazalaki na biloko mabe nyonso wana eza bien sécurité tozobanga bata moto batondi wana mezalaki normal aza pena Rwanda normal nde tolandeka za Rwanda en plus tozotambola boye bato et puis bazokanga biso na nzela o ba policier ba pepe okonzamboka bafungwela bango miso batala bango malamu ebele makomba se les aya ngote
insécurité pendeza na mboka makasi neti lelo mokonzi mboka tamboli mais tozwi info babomi colonel Foul na Kituri lelo tozomona ngo tokanga na bambouteillage lelo tosali te nyonso neza bien sécurité les grands journalistes il y a bien sécurité dans ce tozomona ya koloba photo lo bato parler photo parler oui na bakonzi batanga na minute oyo ezaka bakonzi nde babatela biso bakonzi ba défendre biso c'est bon batiki biso eza lokola bazoboma biso peuple pour ça biso ba peuple bango bakozala bakonzi te ouais. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons ces reportages, très chers internautes. Nous continuons ces reportages. Voilà. Togo continue, Togo Koba, un reportage. Bomona, ville, province, il y a Kinshasa. Bomona, comment est-ce que Kin et comment Bomona, insécurité et autres dans la ville, province de Kinshasa. Pour partager vidéo pour te rappeler les policiers, te rappeler les kondiamboka que peuple congolais est sécurité. Peuple congolais est sécurité. Bande ko ba mitro ba enlever batou, ba bomi batou. La police n'a biso renforcer sécurité dans la ville province de Kinshasa. A to continue to koba. Na bo bangi mais to ko sa mosala toujours. Nabo bangi toko sa toujours mosala moto na nzela azalité toko koba Enoko Binta au reportage. Merci d'aba partenaire na biso Sam Kunkule nécessaire, la grande dame Nadette Ebo Makumabolia, la grande dame. Merci beaucoup naba soutien Nabino ndeko akomona ngai bomoni ake mopanzi akobanga o nani suzo akofilmer na ngonga oyo akoloba boye to continuer. Reportage Nabiso très cher internaute. On a bandé Nabiso basala msana bango ya butu. Toko continuer reportage Nabiso très cher internaute. Enoko Binta au reportage. Lezo ti Toko Koba. Merci beaucoup Naba Kongo Manitou. Je crois prochainement Toko Laksabino pe ya Moi ba veni na ba Moi ba veni o ekenda sango ba quartier glissera à combo à quartier Nabino, Tokosala Nabino, Mosala comme il faut. Vous en avez besoin peut-être balobe la quartier Nabino, vous en avez besoin que non quartier Nabino, tout ça la paix découverte. Il y a peut-être commune au Kenya, Kalato, peut-être tu restes ailleurs et tu as besoin également il y a la découverte et puis tu continuer suivre. La nuit à Kinshasa, il fait tard. Comment est-ce que bateau bazali bongo ko tambola ba taxi ko tambola
Bonjour. Olobi? Moto te. À Didier Malenge, c'est un ami, c'est un frère. Et voilà, un grand merci pour la patience et puis pour l'aide pour réaliser et le Bomoni. Donc nous sommes en train de marcher comme ça. C'est notre travail de communiquer. Dans ce cas-là, parce que Congolais a un souci à président de la République, a un souci que Mboka Nae Bonga, a un souci. Il y a gouverneur Gentilungo Bilao, il y a Moussala Malamu, la République démocratique du Congo, et puis la continuation surtout, il y a Oyo Bazali, aussi la sécurité intérieure, et puis sécurité extérieure, il y a 4 République démocratique du Congo, puis une province de Kinshasa, Mobimba. Bandeko Congolais, donc comprendre qu'on a besoin de nos dirigeants pour basilisa makambo nyonso te mpe toyede bango totambola elongo na bango par rapport ya kokunda mpona mboka na biso le Congo doit être développé Congo mpo makambo mabe esila et voilà c'est la population qui s'est levée pour soutenir le chef de l'État par rapport à tout ce truc. Nous savons tous que bato baza main noire mpona makambo oyo bakosila et nous osons croire que bazali déjà kotima parce que ceux qui population est tellement pour aussi c'est leur population de Mokonzi. Voilà, je dis un grand merci pour la bande de Konya, c'est tout balandi biso. C'est Nondi premier votre homme de serviteur. Je vous dis ciao, à la prochaine. Restez branchés sur www.congo-télévision sur YouTube. Likez cette émission, partagez massivement sur le vote Nondi premier, votre homme de serviteur. Je vous dis ciao.